esali pasi tokobetela lisolo oyo esala mbongo na Cape Town na Mada City, précisément na Goodwood. Ndeko mobali alambi fufu allié atondi Amélie Sucré ala libumu na se ba ko retrouver lundi akufi eloko ni bomiye autaki bulo aye abana aye moko azaka na girlfriend wana ayaka kuya ya mboka auti bulo aye na butu vers 23h alambi badi ya gayar allié Amélie na koka alali sto omoni mutu soki auti kolia moi olala mbala moko ezala te ye tanga lie kongo Amélie koka alali na mbetu atie libumu donc libumu alali libumu alali na ndenga libumu oreye liboso alali na ndenga libumu oreye liboso nandenga kufito bakon ne mona na ka lendi babimisi nyoka munene na toilette sika bato bafandaka mpona kosala nzongo inene oyo somo boye tala bawewa batondaki bongo na paye du peuple mpona kodefendre balekisa loi oyo balengaki kovote sekiduke loi oyo ezali koloba bakoki lisusu kolia mbwa en public te bawewa batondaki na entrée ya nsima esika wapi badepute bakotaka mpona koboya loi wana eleka basali desordre pona ne balingi loi wana eleka te oya koboya mbwa kolia mbwa na en public makambo ezoleka na miniti kaka oyo na kati ya palais du peuple bawewa bakoti awa na drapeau ya UDPS batomboli awa baboyi bavote loi oyo soki balobike bakolia sumbwa en public te bakangi ba rebelle na tunnel oyo ya palais de marbre. C'était quoi leur plan? Awa toza na palais de marbre bisika babomaka muse libulu oyo eza libulu ya terrasse o babongisa pour que maye cholaka mais ba rwandais ba ye ba s'infliger koto yo ndeko ekoma ndaku na bango kana bango bavandaka mwana mboka Pascal Bakolo sans rival aleli justice ya mboka na biso ezali malamu te nyoso ali kota malamu pa ya fachi mais kaka justice nde ezali kobwate. Mais une seule chose pour Nangaï, il y a un peu une faiblesse dans le régime de Fatih, vous savez. Moi, je ne suis pas un fanatique béton. Moi, j'ai toujours appelé A ce qui est A, B ce qui est B, parce que sur l'ingé moutoufoye, c'est la vérité. Il faut faillir dans le régime où il y a justice. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yo nde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46
366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wa pito kuta na kapona ko solola makambu oyo ezoleka na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Na sengi na onde ko soko za déjà abonné na chaîne oyo radio lokole télévision, partagez. Partagez masolo tobetaka awa ezala rapport na kosunga kaka communauté. Soki yo intéressé ote, peut-être ko intéressé de komoko songolo esika moko pakala yango to senga kala bino bo partager. Soki pe déjà yo oza abonné kobosa la kate ya kosia ba j'aime na émission. Soki oza abonné te abonne-toi rapidement et puis kobosa na te ko fina cloche ya notification. Yambo to betelo li solo ya pasi o sele kende kumobali allié a tondi a kufi amelina koka to yoka konka na masolo sika lelo beto moni réalité ndoko zela ka solo soki muta tondi balala ka vente ala li avant de koana a kufi sala bongo na Cape Town na Goodwood na quartier moko songolo maintenant to communauté yambo to koma wana tika to développer ba titre oyo to lobelo na sommaire kuna. Nyoka munene babimisi na chemba na toilette sika batu bafandaka na salle de bain kasi na toilette bozali komona wana epesi pasi ya kosakana te toyebi te tokokimela wapi nyoka oyo autaki wapi akotaki ndenge nini eske ndaku oyo ezalaka pembeni ya zamba to ndenge nini tosupose tolakisaka bino pe dernièrement bamonaka nyoka munene na garde-robe ya bandeko moko na Londres sika boye tala oyo toilette nyoka bimi esika batu bafandaka. Imagine toi soki mutalaki ofanda wana osala nzongo inene nyoka bimi ndengo wana epesi pasi ya kosakana te tosengi kaka bozala ka vigilant. Bapesaka tumi conseil na ebite. Est-ce qu'il faudra kokangaka mufinuku ya toilette wana soki muta osala nzongo nene te to tika yango polele epesi pasi ya kosakana te boye eza un danger to sengi na bino kaka bobanga te to lobita ke bosala ka toilette te mais zala kaka attention polo ka boye eza kaka mawa mingi faut epesi pasi ezala ki important to la ksabino pona ko payer bino ka makambu ya boye ezonga lisusu te likambu ya kolia mbwa na bamboka mso za rango officiel kasi na mboka na biso ba tribu msu balia ka mbwa mais ezala kama zongo za kama bilinga to mona ki problème oyo bandeko na biso ya Kasai bakalaki na Lubumbashi babalaki kosala chasse na bambwa na Katanga bakatange basidikaki na éviter c'était par ça peut-être député moko honorable ayaki na loi ya koboya kolia mbwa en public c'est-à-dire prévu lobby ba traiter loi wana peut-être bandima to baboya kolia mbwa kasi tala ba wewa batondaki na palais du peuple ya kosakana te pona koboya kaka loi wana eleka ke ba pekisa batu balia sumbwa te donc bango bali na ko continuer kolia kaka mbwa pona nini chibela bela bayaki ba envahir palais du peuple. Là on comprend pas comment est-ce que ba policier ba la comment est-ce qu'on peut se permettre na batu ba kota ndengo wana na palais du peuple. Et si kaba votaka balo ya mboka donc n'importe qui peut venir à côté ka ndengo na pona ko pekisa ba député basala musala na bango pesa ki pasi ya kosakana te makambo ezoleka na miniti kaka oyo na kati ya palais du peuple bawewa bakoti awa na drapeau UDPS batomboli awa
baboyi bafote loi oyo soki balobi ke bakolia sumbu en public te bango oyo bakoti ntina kati ya palais du peuple awa toza na mopanzi ya nsima kote baentrée oyo badepute bakotelaka na biro bawewa plein baforce porte bakoti. Makambu ya ba rebelle na mboka na biso toyebi babomaka président moko ya Congo à la personne de Laurent Laurent Désiré Kabila batwana ndenge bakotaka tilo toyebaka te kasi botala ba tunnel oyo ndenge zali awa babi tunnel oyo soki koti elekati na palais des membres zali palais esika présidentiel esika bakondi basala kaisa esika mo stratégique tunnel wana éviter que ce qui ne va pas bakuti ba rebelle na kati ya tunnel wana babandi ko balai ko sa wana qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas ezalaki na projet nini bandeko bakoti bake ko vérifier kuna ba moni makolo ya ba rebelle na kati kuna epesi pasi landa reportage oyo L'État parlait de ma boîte, on a un hôpital, bah école, bah nini. Peut-être au bout quand yango. Bonsoir yango. La porte presse des gens. Non, poignée de sous. Nicolas Adelemi. Kuna Adelemi. Adelemi na Adelemi. Comment dire? Adelemi. Na koti kuna. Wande wa biozo mbali. Yewana kwa awa toza na palais de marbre bisika babomaka muse libulu oyo eza libulu ya terrasse o babongisa pour que maye cholaka mais ba rwandais ba s'infliger koto yo ndeko ekoma ndaku na bango kana bango bavandaka koto yo eza libulu e matiti na ebimi na kati ya palais de marbre lere ebimi na kati ya palais de marbre nde bisika bango basala base bango basala bandaku na bango bavandaka balalaka makambo na bango nyonso elekela bango ka kuna alors tozokamwa komona makambo modele oyo sikoyo même bakonzi oyo bayaki awa bango nyonso baza lisusu te bapanzani bon toloba nini toloba te seka gouvernement eza complice soki ezala makambo moto awa na bapolisier batie tuzaka mais awa sikoyo makambo barwandais yango na kati ya quartier présidentiel nde toza boye tala makambo yango ndenge ezosalema merci bango ya mulai penza nakoloba Solobi, Solobi, omoni na parti awa, tikuna, mine pelakate, loba pepele, tikuna, mine pelakate. Aza katia, bakoti na bisu mo ezana. Esika na moterase mo ezana. Mwesa tokusiana. tokoti na yoti na libulu omoni kuna ndenge ezana keti na suka na telemi omoni place pa oteza na telemi pe lisusu na simbi porte eza likolo kuna siko kuna ezosenga bakonzi bango moko baye kozwa intervention na bango balandela yango bayebake nini eza kuna na porte mpo na biso tosali ya biso mosala topanzeli bango baya nanu baza bamonta biso neti ngai nayaki depuis 8 heures nazaka kawa nazwa général aya ata 50 fois atikeli mutu to tozana susi ya mboka mpo na mboka na biso ekende liboso baya bango moko bazwa intervention bayebake nini ezawa bamilitaire bazobanga kokota na kati tozana basoda bamuka bazawa
bacolonel bapolisier baza bazosala na bango eloko te tozokama nini tozorekete bikoyo makasi etikali moke tozokanga nzela kala te mpe gouvernement mpo tokomoluka président ye moko ayao mpo solution monani pamba te ou bien gouverneur ayao biso tosilana naye so gouverneur aye tokota na ye ti koto oyo tokelakisa ye mosala biso tozosala koto oyo merci. na moi na kati baya batelemi tele yo azobenda mwana mboka sans rival Pascal Bakole ezali kambo ya kobomba te toyebi ke ye azalaka pro Faci azalaka moto ya IDPS pro Faci a défendaka toujours chef de l'état azali moko ya ba communicateur ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi aleki mo la télévision a regretté la bi président Félix ali kosala musala bien mais problème ezali justice ezali vraiment malamu te pona ye asengi peut-être bakabola justice en deux parties. Il y a la justice, il y a la riche, il y a la pauvre. Parce que les riches, ils sont yiba, ils sont détournés, ils sont en côte à prison, à bimi. Kasi mutumobola soko à côté, à côté de pourquoi cette injustice-là, sans rival à l'Élie, Landaye? Salutations, chers internautes. En fait, Faci fait bien son travail, mais une seule chose. Pour Nangaï, il y a un peu une faiblesse dans le régime Yafati. Vous savez, moi je ne suis pas un fanatique béton. Moi j'ai toujours appelé A ce qui est A, B ce qui est B, parce que sur l'ingé Moutoufoye, c'est la vérité. Afin que côté Moussa Bongissa. Et là, il faut faillir dans le régime où il y a justice. Justice, dans le Canabiso, vraiment, il y a passé. Donc, c'est la makasi, c'est la loi pour les riches, c'est la loi pour les pauvres. Constitution, il y a des riches et des pauvres, parce qu'on en a un peu trop. Hein. On en a vraiment ras-le-bol, il y a comme on a makambo, tout le monde a eu. Bazo distrait kabiso riche à côté de prison, mais après bimé. Mais mon beau là, azo oumela. Milliardaire, oh yo yo, il y a sportif, ou une personne avec handicap en Afrique du Sud. Oh, ceux qui 5e année, 6e année, azo sera en prison. En Afrique du Sud, 7e année. Oh, il y a ceux qui ont une balle, ceux qui disent Azan en prison, en Afrique du Sud, milliardaire. Jacob Zuma à Kota prison, en Afrique du Sud, des Afriques. Angola, Kuna, vous avez vous-même vu comment Bana Eduardo Santos Bazala menacé. Vous avez vu vous-même, c'est pas seulement à Kota prison, n'a évité. Mais alors, depuis le régime Oyo, aucun Kabila n'a été inquiété. Aucun. Pendant que tu as des bêtises, des zoé, des sala, des Jeannette, des sala, des Kabila, des faux Kabila, des sala. Mais aucun Kabila n'a été inquiété. Longo wana ba homme fort nyoso. Bazara toujours inquiété. Lelo moni prison lo bien bimi. Lelo before lelo azawapi. Biselele. Alors vraiment, Mwanga Chouchou, on apprendra que Mwanga Chouchou, ceci, c'est là. Co-constitutionnel la pour décider ni. Oui, bandaka n'engwana. Et bandaka n'engwana. Na suko mona au bout, liberté provisoire. Mwanga Chouchou, un criminel. Mwanga Chouchou, un assassin. Mwanga Chouchou, un rebelle. Mais c'est quoi cette histoire? Mais prison ya makala est tourné à 80%. Il y a pas innocent. Il y a un moment justice en Zambie, les canaux, justice à Mokili. Droit. Oyo bande ko na biso tozali docteur en droit jamais okomakanga na ata katikati ata ndambo ya justice en Zambie. Combien de ba innocents bazana kati ya makala kuna parce que de croupir là-bas. Monsieur ce moi le kamwa mukeboye 2 ans de prison 3 ans 4 ans 5 ans dans l'obélaï. Mais Mwanga Chouchou, combien de présidents ont défilé ici au Congo? Combien de présidents pour Mwanga Chouchou? Qui est Mwanga Chouchou? Ana makolo 4, ana maboko 4, ana mitus 3D. Qui est Mwanga Chouchou? Hein? Ah, tout le monde est population aux yeux, mais il est confi. C'est pourquoi papa était discret là-bas, prenez-vous en charge. Hein? Moutonyo Koli, tout le monde a. Oh, Macron, Aya Mwanga Chouchou. Oh, yo, Moussou Nanyo.
oyo président oyo alingaka biso te asingaka babalkanize Congo oyo Nicolas Sarkozy mwanga chouchou oyo mosusu ya Suisse auto ya mwanga chouchou mais donc Fatia zola la té attends 30 appels par jour pour la mwanga chouchou. Qui est mwanga chouchou juste? Qui est mwanga chouchou? Non, ça n'est trop. Nous devons bombarder à détruire mais intervention partout. Afrique du Sud, Biloka Moïsati. À des fois, l'Angola, Biloka Moïsati. Alors, vraiment, président Fachi, à des fois, Beta Lobo, qu'on a mis ça, surtout qu'il n'est pas Poutine, qu'il n'est pas Poutine. Parce que ça n'est trop. Hein? Comment? Parce que tous ces riches-là, c'est comme intervention, mais tu veux ça, Mindele. Moutoko ça m'a bibo bakangie boy. Mindele m'a baniko beka na téléphone. Obi misaye, c'est quoi au juste? Hein? Non, ça n'est trop. Ça n'est vraiment trop. Et puis, bande konanga ya Cape Town, bopi sanga kanda. Na linga bino mingi mais c'est bien qu'il n'y a plus raison il y a un concert à Koubeta parce que tous on disait Kabila dégage, je n'ai plus. Alors moi dans mon dans une tête à pays. Mais il y a bien que la musicien est comme complexe. Ils ont bien été. Ça, je l'ai dit tout haut. Musicien, il y a non. Bon, combattant, s'il vous plaît, gardez bande. Vous gardez bande. Hein? Mon charisme. Pour l'équipe. Tokobete la osika ba lisolo tokoumela mingi te pesi pasi bandeko sala mbongo na Cape Town na Mada City na ville na quartier obengaka Goodwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko congolais moko afandaka na Cape Town afandaka ye moko asayi na girlfriend na ye en fait copine na ye ayaka kaka kotala ye oyebi soki mwana mbala koli mingi balinga kovanda bango moko ngana pekisaka chaque fois il n'est pas bon er moko kovandaka yo moko boko ozwa appartement peut-être 2 chambres ndoko moi chambre mususu yo chambre mususu boko ka po partager salon mais kovanda yo moko na appartement to na chambre c'est la très dangereux on ne sait pas toza batou quelque chose peut arriver talande ko mobali oyo ye autaki musala azongi boye biso oza célibataire oza yomoko ekosenga soko ozongi peut-être olamba to solamba ki déjà o tsheblo na congélateur to na frigo soko ye o chauffer olamba moi semoule moi fufu olia ndeko oyo zelaki un vendredi auti musala aye alambi biloko tozo beta lisolo kaka ndenge ba pesi biso soki omoni ke version auto beti ezali yangote likambute benga biso pesa biso version oyo yebikasi toye awa pona ko nuire te pona ko beta kaka lisolo to beta kama solo o pona ko nuire batu te pona ko sunga ka communauté e benda batu bazala mayele esika mu de kwa koyaki poyo o koyate ndeko oyo utaki musala aye célibataire qu'il était en fait ataki na copine na ye bafanda kanda ko moko te afanda ka ye moko copine ayaka kaka akendaka alambi fufu alambi biloko na côté la audio oyo kanende kwa expliquer alie tanga silisi kolia azui coca ameli coca boyebika kande ezalaka bayanki bataka soko ale atondi ameli mwa moko yesu amelaki coca abino a se reposer alali na mbetu libumu na se pona kaka a se reposer peut-être alinga wasala musala msusima on ne sait pas mais à se reposer tango wala ya se reposer ndengo wana pongi eyibiye akei baye ko se retrouver pardon lundi nango déjà akufa. Qu'est-ce qui s'est passé? Girlfriend na ye copine na ye en fait tanga ye lundi pour aya ko lukaye a beti porte mto afungola te a beti porte mto afungola ta tuni ba voisin oh mais chérie nanga azana kati awa est-ce que abimite ote abimite bala vendredi ki wana boki betaka wa ofungola boyebi na ba pays otofandaka mboka libanda so mutafandaka yemboko on ne sait pas mutazo kosala na kati kuna soki mutakota ki na kati déjà pour muter ko betelo porte est difficile boyebi parole peut-être wa kantande ko wana asa occupé na makambo sala awasala makambo na ye asa busy donc on ne peut pas les déranger. C'est pourquoi je disais ne bandeli bandeko ezalaka malamu mingi te ovanda yo moko vanda katana ndeko moko songolo po in case so le kamboye ba bandeka ko secourir peut-être ndeko oyo alinga ko kufa te so bazaki mibale ndenge ba médecin balobaka toyoka ngo kaka na tutanga na makomi to mona na ba dessin animé to mona rango na ba TikTok to mona rango na ba réseaux sociaux nde balobaka so pese ya solo so le kutake soki okoki ko sangisa bitabe na kokate soki bale
bakendaka kolala avant te soki bale il faut komela mai te nyonso tu wana meto mode experience ndeko akufi na Cape Town awa na Goodwood vendredi petit na biso moko ya communauté autaki boulot aye abandaka ye moko azaka na girlfriend mais girlfriend wana ayaka koya ya mboka auti boulot aye na butu vers 23h alambi badi ya gayar alie ameli na koka alali siko omoni mutu soki auti kolia mwa olala mbala moko ezala te ye ntango alie bongo ameli koka alali na mbetu atie libumu donc libumu alali na ndenge libumu oreye liboso alali na ndenge libumu oreye liboso na ndenge akufi to bakor na ye emonanaka alendi donc mwasi ntango aye lendi koluka ye porte bakanga babeta be moto akufa autopsie docteur asi biso akufi na akufi cupide ya liwa bon aliaki atondi alali bongo akufi nini eske kudi ya kufuluka aliaki atondi ale atondi etufuma alembi akufi est-ce il a été attaqué par des démons na butu wana on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé mais tangu bake na ye autopsie tangu ndeko mwasi chéri na ye aye ba beti porte muto afungula te ba beti porte muto afungula te et ça là mbongo na Cape Town histoire vraie na Goodwood quartier benga Goodwood elle était obligée à kobenga ba voisin benga moi secours comment se mbala nga ba besa na kati nazo beta afungula te basali tu bafungoli porte soki babukaki so bafungolaki bakoti bamoni mutu asi akufa banda vendredi mbila pe ye asali constat ka ndeza kaso mutu akufi na ndaku bokobenga mbila tango ye atali constat akea bakena mbesi basali autopsie po baye bandeko mobali oyo ya congolais na Cape Town akufi na nini autopsie etali ke akufi Munganga lobi akufi na liwa moko stupide sible kwa liwa moko inutile ya pamba quoi aliaki étouffement il fallait qu'il se repose avant muto aller avant que de kolala yo muto za la soko siko lia oke kolala tala ba conséquences et puis na yo kaka balobaka soko meli masanga omeli koka yo avant olala il faut ozela osala refoulement babenga ngoni OK opa gasala ndengo wana o refoulé gaz ebima epoko kolala jamais soko meli masanga to meli koka gaz na debimité yo okende kolala c'est fort possible ndeko amelaki ale biloko ameli koka a se reposer ça pour ta gaz ebima gaz wa soke bimelo na se ya kwiti ya pongi na se ya pongi okufi to mone yango batebele okoma ndeko ba meli masanga ebele alali alamuki te se ka sali gaz a refoulé na se ya pongi tu vas mourir automatiquement ogogo no to sala kena ndeko na kaka bien to mele kutuba moko asoni akufi ndenge nini est-ce que tanga melaki masanga amelaki koka asalaki gaz refoulement avant lala to asalaki te yango komona ata ba bébé soki beba wa mela miliki ba soki ba mela miliki omelisi mwana libele omelisi mwana miliki cha simba mwana mukongo bébé asala so asali OK ndengo wasake ça va a comme siko bien soka asala ngote sala kama be ba mama so la attention ba mama saka servir na makambo so comme ça mwana miliki to libele so esilo kana asa déjà OK ça refoulé déjà so refoulé c'est bon so refoulé te et ça la kama be mama ko sala nyo surtout bébé a refoulé et ça la rappelle ndengo wana masanga tozo openie bino kaka bandeko balinga komela masanga mingi yo na butu omeli masanga to avolala ozomela sucré ozomela coca oui c'est vrai bapekisi yo te mais zala sûr que yo avant olala osali gaz moni yango wana soko osali yango okoikola so osali yango te olali ndengo wana po gaz wana ebimaka kaka soki bimeli yo na se ya pongi ekomata te na cerveau baner okosa crise moko wana okufi na profiter mpo na koloba pe susu bandeko balalaka mingi mona olali oki posa ko pisser posa masuba olamuki mbala moko otelemi oketambola ezaka très dangereux oyi pe ko koyo piquer crise okufi
soki ata okiposa masuba na katreta butu olamuki vanda ka la position wana ata mwa 1 to 2 minutes esprit evanda po soki mutu ala olala nyonso tu ya ndoto epemaka alors soko olamuki automatiquement système wana ezongaka pesa ngoma 1 minute 2 minutes ezonga normal pe otelema est-ce que remaka yango te soko ozalaki na pongi olamuki otelemba moko okele kopise boye okoyoka mwa vertige donc nzoto mbimba na ezangi baorgane nyonso na ebandi kotravaille nanu te ezalaki en repos ale faut pesa yango ta oyo tolobaki te tala ndeko oyo akufi kaka boye mpona aliaki ameli koka ake kolala soka azalaki atala girlfriend na ye tona mutu moko ke pa alingaka mona fo mouvement pe ezalaka mwa difficile okoyeba ndenge nini akufi vendredi baye ko retrouver kaka samedi akufi vendredi baye ko retrouver qu'il est mort kaka lundi epai ya copine na ye soki pe baye copine na ye kate balingo bafanda ala bazo kaka solo balingo bana ndako baye ko fungola mutasa kufa kala epesi pasi corps ezana na morgue na Cape Town na Mada City pasi ya kosakana te tala mwa lisolo muketo bombelaki yo na tongo ya lelo yangoyo tu profiter pour kopesa mbote na bana Cape Town. J'ai fait un clin d'œil na Théo Ngandu Protection Service congolais moko oya pesa ba congolais nyonso tu misala na Cape Town en fait nyonso te mais 70% congolais a pesa ba misala na Cape Town. Ngandu Service Protection mbote na olongonia, merci. Voilà. C'est ici que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. Mais ne ratez pas tout à l'heure, là, dans 2 heures du temps, spécial hommage à Guy Gola. Digital, qui a fait Regola. Oya tout coup, ça fait pour couler beaucoup d'encre polémique et obima. Pendant à 2 mois seulement, il y a Stade de Marty a fait Regola. Les qui n'a eu à Koufi. Mais bon, ça dit que les Kazala qui malade bandaka là, tout développer en gros tout à l'heure, là, dans 2 heures du temps. Partagez, aimez. Radio Loco et Télévision. Merci na Mamari Naumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, coordinatrice de la chaîne Oyo. To partager, bandeko, to partager. To koutani, tout là. Chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore
Contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.